Maman Mouteke, je précise bien Maman Mouteke, qui est Maman Soso, azo manigancé toujours. Bon, mon qui n'a qu'à rappeler bino. Ba yena makamba mikuwa, Belvi makamba mikuwa, ba yena makambo Belvi qui n'a pas pesa ba donne orphelinat. Et pas moi so incapable ya koboko la bana na yake na rosunde la bana pas maman après sa maman ne charge yagola. Incapable auta ko zo zemi moko soki na 2022 awa soki 2021 awa. Ya mwana moko ya mukie. Ta omi batu musuba ko bana basi musuba ko bana TV. Zemi ya mwana moko ya mukie ya famille bota. Likolo mwana na décevoir ya betie magoda che zemi akiko longola zemi wana. Mais tant na TV nenga yaka batinda ke pa mamuteke a diminuer Belvi. OK, Belvi pa nga sala ele let na cadre ya baboule. Alors, famille bota focus film na biso desser rival les okota et ça na impact et na idéologie. Biso to la raté chaîne ningani, chaîne sali boye, banani basali chaîne boye. Ndenge tendresse azolela lelo, o moni lelo na bo lelite, mamuteke akolela ka mukomso ya kovanda bo chaîne limwe. Lobake aye na kombo ya kiabaku. O moni lelo ka liboso mwana biso nike carrière na ye. Tozo ibisa ba comédien, koza la famille bota te kozala pe abakuku te. Yo zala comédien. Ndenge linda ayebisi Maman Mouteke na boy na ngai ki propriété privée. Est-ce que yo ozala ki dramaturge to ozala ki scénariste o dirigeant ki pena filme o diriger filme koti ba che idée na yo te ba pesi yo pena mbongo te o yo ko déclarer soit disant ça pe mosali na bima c'est que bima ngwe baby na ngo bolimbisanga tendresse à l'élite boyoka tendresse nenga zolela boyoka na banda na esi na nga lelo te na banda na ngo lelo te oui tout mona ba to rapela na chaîne non ya moti tout mona ebo ya to chaîne ça frappé hein on les a YouTube ça bon on les a frappé tout mona va qui da bon mais cette fois-ci na mona ngo clair dit maman n'a clarté comment attaque bout en gros chez les ratans na YouTube c'est un problème mais est-ce qu'il est à 22 cas na RBL bon ça me dit comme s'il y a quelque chose si la téléma la technicien au téléma les abakou tout téléma voilà. Wana boba olela bato soit disant beaucoup misaki bolobi ba longwe pas belle vie bato ba comment ko longwa ba comment sila belle vie carrière baby mais kaka bato wana lelo ba motanga ba komona ba nguna ba yena mpoka na SB yelelelelele mamunwe bana Bruxelles bana Paris bana Suisse bana Allemagne bana Norvège et bon pourquoi pas bana Londres botu na ngai dinyo Ari Lotanga Mukeba HM Fondation bazali koyebisa bana moloka nyosoke vive la musique de Papa Wemba le gourou Shumu Wembadio les généraux de Papa Wemba bakoyindisa 22 décembre 2024 na salle Madeleine na Bruxelles et kozala putuluma komata makala bakotikala avec les généraux de Papa Wemba Tosha Fulakanda Pati Pacheco Biscuit des écoliers Bob Chamousquette John Lenoir et bongo batunanga lisusu nini ba éviter bongo ba comédien Mabidi Pierron Nomas Tontolulu Nada Moucheni Gachoro Kambol na pasteur John Liter Pete et kozala tout fait tout flamme ba bete la oli solote 22 décembre 2024 na salle Madeleine awa et kozala nde opesi mbwambwa boyi nyawa zwina ye oui mutu
bozanga te rendez-vous eza kaka moko avec les généraux de Viva la Musica de Papa Wemba bakotokisa nde miziki awa na salle Madeleine ya Bruxelles nga na zanga te kidimie eyokani. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse, ni beauté, ni éclat. Mobala Litoutou. Merci beaucoup, Nabino Toubolanda Bisso, na Vision Plus Télévision. Merci beaucoup. Nababonné tout ya Vision Plus Télévision. Bambote Nabino, Ebele, Esika, et Zwami Bino. Merci beaucoup, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Papa Koulouta, Famille Bota. Je crois bien émission Oboz, il y a trop plus artistes et comédiennes. Belvi Kandi, émission Oyo, ma solo ya Belvi parce que to solo la rapena ma solo ya Belvi, to solo rappel ma solo ya ba guerre Oyo les kana toile, les kana internet, to solo la rango penza. Merci beaucoup na ba abonnez-nous surtout ya Vision Plus Télévision sans oublier partenaire officiel, je précise bien. Partenaire officiel, Maître Serge Lukemba, Oni Britannique, au Tali Mobali, au Koumisi Nzambe, Maître Serge Lukemba, Oni Britannique, Ekoyate, partenaire officiel. Merci beaucoup. Na Blaise Malanda, Showbiz, na Kata France, Blaise Malanda, na Zolelo Mabe, Showbiz, toujours na Kata France, Nana Lukoji, Muluba, Kwetuka Tujimini, Mashiwa Mumenu, Nakata Londres, Muluba Delix, Nakata Londres, Nana Lukoji, Bambote Ebele. Merci beaucoup, notre famille Botanio, Sobozola Nanga de partout, Tante Nanga Nakati ya Afrique du Sud, Nanampoi, Nanampoi, Pesa famille Mpoi, Bambote, Pesa Koko na bisomi Tchabu, Bambote Nebele depuis Afrique du Sud, l'accès à Libanga, Kokobar, Nabwa qui Koko na bisomi Tchabu. Et Père Alec Stéphane, Père Alec, Père Alec Kabuta, donc on a quatre Afrique du Sud, donc c'est ça quoi. Tant que nangai nanampo imtame manga na média na 1997, a siminga lobo kwa kena na théâtre, donc idéologie kotika la idéologie. Ngam talibanda mtame manga te muta famille nanga moko tant nanga mo asimanga lobo kwa yena na théâtre. Pesinga na maboka président Guy Chamuzolombo a moto montré na mbinza ozona azali vivant les lois zawa na boyebi idéologie. Merci beaucoup na la maman chérie à moi si, merci beaucoup na maman José Lusadissou, merci beaucoup na maman Claudine Bokato, la maman Aminata Tulomba. Bozomona na hôtel Msati JT parce que santé zo déranger moi mukie nzamba lola zo sala toujours biso toza nzambe famille bota toujours mabondeli. Voilà. Toye moi vite fait pour to solo la na likambo yo tali bande kona biso mabe o tout manigance o tout balinga basala pona Belvi Kandi ngai lelo na kolobango na ndenge moko boye normal na kolobango pena to solo lango parce que awa na ofinga te to koloba normal il faut appeler les chats par son nom. Je dois appeler les chats na kombo na ye. Alors famille Bota toyeba ete moko na lelo film na biso dessert rival oyo pesa batu pasi oyo lelo ezo kabola batu oyo lelo batu bazwi pena mupepe pena ya sir dessert rival sukaina o wapi 16h30 bozo zo premier épisode lelo kaka après émission oyo parce que émission zo kota déjà avant 16h30 famille Bota Bolanda film na bino dessert rival bo partager yango ezali moyen ko soutenir Belvi ezali moyen ko pesa ye makasi na moment oya bitumba oyo ba satana ba dongolo miso. Maman Mouteke, je précise bien Maman Mouteke qui est Maman Soso azo manigancer toujours. Bon mona ki na ko rappeler bino ba yena makamba mikuwa Belvi makamba mikuwa ba yena makambo Belvi ke na ko pesa ba donne orphelinat et pas ya mwana mwaso incapable ya koboko la bana na yake na osundwe la bana pa mama apesa mama ne charge ya gola incapable
auta kozwa zemi moko soki na 2022 awa soki 2021 awa ya mwana moko ya mukie ta obi batu musuba ko bana basi musuba ko bana TV zemi ya mwana moko ya mukie ya famille bota likolo mwana na décevoir ya betie magoda tie zemi akiko longola zemi wana mais ta na TV nenga yaka batinda ke pa mamuteke a diminuer belle vie. Ok, belle vie pas l'inga ça les lettres na cadre ya baboule. Alors famille bota focus film na biso dessert rival les okota et ça na impact et une idéologie. Biso to la raté chaîne ningani chaîne sali boye banani basali chaîne boye ndenge tendresse azolela lelo omoni lelo na bolelite mamuteke akolela ka mukomso akuvanda bo chaîne limwe yazali omoni bon to solo la nanu par rapport ya film na biso ezokota déjà bomona affiche wana film ezokota ekosala bien na elengi toyena likambo oyo bandeko belle vie azofingama na internet koleka ba comédie nyonso. Oui, bien sûr, Belle Vie azaka na batu na ye soki ba attaquer toyaka na réplique. Mais Belle Vie zo fingama ebele makasi, Belle Vie zo fingama makasi ya kotanga na komo na ye pe na boye ya famille. Belle Vie zo fingama makasi. Mais to kamwe to vandi kaka boye porte fongwami mwana ya ser na biso ya comédienne oyo soi-disant alingaka Belle Vie, oyo soi-disant apportera Belle Vie na mutema na ye et na famille mobimba botiki mwana aya koloba makambo wana mwana tango batindi yo opeze malobo zoloba ngai awa na koya koloba no mabete oza pe collègue na nga osalaka théâtre malgré théâtre ngo boye kosala ngo na internet biso tosala théâtre internet te toyoka na makambo alobi aoki mambangu okokati sila omoni mutu oyo tindi turo okokati lukasu mutu mususu otinda awa famille bote eza kao na kao lupanga bangala awa toloba so koti suku ya mutu ezokende masasa mbe ezokende toko pikolo tina ba sursuile toko pikolo yango toko pikola yongo aobima te to pikolo nyonso ana mpanga bangala ezala boye comment bokoyina mutu boye basortie médiatique ezobimaka na ngambo sila ebimaka na ngambo sila boye de na nini sila sa asi asali nini obino bozo ede boye de na lote na ye yo mwana oyo soki mama na yo ayebi collègue ya mama na bino yango lingo ya na TV po ya kosaka na Belle Vie ozoya ko oyake bo sala sila mabebo ye balukaka mutu boye te sila finga mande Belle Vie finga ma ya gabi tango zoya est-ce que talaki kilo a Belle Vie o talaki kilo a Belle Vie lokwa yo mesana ko mona bo lumbu ya ba collègue ba mama na yo yango no olingo meka omoni pe ke Belle Vie lobole lobina mate kieba bongo bakoya ba tourner film toke na voler ke yo yaki na film solo parce que nga na o reconnaître te fona lala na lamuka il faut na lala na lamuka pona yeba ke yo tourner sa film kuna pona siko nga na o reconnaître ngote na yebi ngote yo sikoyo Erwano réclamaki droit d'auteur te points. Il faut y la biso papier oyo tango yo okomaki filme na yo papier oyo ba dépense oyo salaka na filme wana parce que na landi va dire non bientôt ba déclarer droit d'auteur wana participer na ka Belle Vie bino bo finga mutakisi lesbienne bozo ko déclarer mbonga masumu eloko yo lelo le droit d'auteur sikoyo botala biloko ya boye oyo eza kolinga théâtre to kolinga théâtre te mwana ya ser na biso oyo lelo aza icône na théâtre kombo evanda
bana mususu ba imita ye pe baza na idéologie na ye mais mwana na ye lokola comment ça la théâtre donc toloba ke aye na kombo ya ki ya bakuko omoni lelo ka liboso mwana biso anike carrière na ye tozo ibisa ba comédien kozala famille bota te kozala pe abakuku te yo zala comédien ndenge Linda ayebisi mama Muteke na boyi na ngai ki propriété privée na lingi na nga na tourner pa batu nyonso nazala libre Belvi kandi bolobaka ke apekisa batu ba yaka ko bakokena ko tourner kota batu mususu te eza lukuta eza babano bazuma bazala ba maîtrise te avant matana plateau ameli ba whisky ya ba moyenne 0 ba 2000 3000 ba milangi ba tekaka na ba balabala bala ba kuluna ba melaka parce que ya melango makasi na zalana ye akoya ko ba bilo mo bo asala maîtrise na te taka mutu abenga frais académique abenga ngo Minerval talaka mutu abenga Bordeaux ba pesaka na université abenga ngo récit. Donc un garçon né au village, grandi au village, expédié qui s'en comme marchandise, dans le but que batu bauta na mboka, parce que comme yes ko ne ki mboka tie pena ya mabe. Auta soki na nganda jika. Anosa la muchanga ya diama, ayako kota théâtre na loyenge. Théâtre ngo pe ajouer ta rôle mo boete ka ezate zuma. C'est un venturier tout fait. Siko tangu mwana nazobenga mwana par rapport peut-être parce que nga na ngambiaka mwana nga za na 24 boti nga pe na benga gaita mwana tangu ye azoya ko babiloko aboye batu tout bovandi bo conseiller été mais ce que zalaki gaita abimi po loba pona mama Muteke bobi combien de fois bo tu bolinga boloba mwana ya sœur na biso Thérèse abima amanka belle vie mwana ya na biso ya dadi kitambala dati amanka belle vie lokola mama Muteke qui est mon collègue mama Soso cet individu de mama Muteke lokola ya sona kana bana lokola ba Linda asona kana bana lokola ba Davina siko balingi ba komisa buzoba wana que Belleville pasona kana bana non Gaïtan oza mutu oza mayele Bella production et sinisaka batu contrat verbalement te wana penanga na yebi est-ce que yo ozalaki dramaturge to ozalaki scénariste o dirigeant qui pena filmer o diriger film koti ba tie idée na yo te ba pesi o pena mbongo te o yo eko déclarer soit disant oza pe mosali na bima c'est que bima ngwe baby na ngobo limbisanga basakola bima pena ba ofanda pena batali na YouTube makambo lobi parce que ce que toke na Bible ningo zoloba opesa ki idée pour enseigner batu ete ya batu tant to sala théâtre to ba toza ba demi-dieu toza ba pasteur ba prédicateur kasete ya ki batu ba chanzaki oyeko senga droit na ngone ni yo sa mosakola bima eza pasi nyo soto bozo sala omoni biloko batu nyo so bo tinda ezo simba te botindi ya lule vite fait awa botindi batu awa vite fait bobimisi mwana mwa bobakena koloba aloba ke mikuwa wana ye bevi mutatindi ya kangisango tu wana bo simba kati omoni mama Muteke akolela na munoko oyo tendresse aleli te boyoka tendresse ninga zolela boyoka eza YouTube ezosala bongo na banda na esibi na nga lelo te na banda na ngo lelo te oui tomona toapela na chaîne non yango tomona yelifo chaîne eza frappe ona ezango YouTube esala bongo ezo frappe et tout tomona ngo ekenda bongo mais cette fois-ci namoni yango clair te namoni yango clarté comment attaque butu yango chaîne ezaka ta na YouTube eza na ba problème mais biso esibeta 22 cas na ba rebele bongo eza moke comme s'il y a quelque chose
telema eza biyamba yamba bato asengi pardon awumeli te akoti na fil ou comment tout eya jusqu'à ma proposition amona mabe etalinga te je suis prêt à tout président aussi asongeli grande mpona ofinga makasi parce que moi ça m'énerve. Il y a des abakouk, pas ça babako minoko, il y a des faux abakouk, à famille moment, la vie est comme il y a babakouk pour aller à Kofinga. Mais si tu veux m'insulter, je vais t'insulter. En tout cas, on a ça prête. D'accord? Ou tu sais, pardon, ou tu m'as kilo, ou mérite mon pot de tirer la fille. Et tu sais, un côté, Ibutu, ou il est bisoni. Tout le monde en a. Et ça n'est pas si la qu'on jouer n'a pas de commusus ou comment. Je ne pense pas. Les abakos posaient des questions comme moi. Voilà. Wana boba olela. Bato soi-disant beaucoup misaki bolobi. Ba longwe pas belle vie. Belle vie batu ba comment ko longwa ba comment si la. Belle vie carrière et baby. Mais kaka batu wana lelo. Ba comment tanga ba kombo na ba kuna ba yena mpoka na SB. Confusion. Bomoni. Tendresse na olelite. Omoni chaîne wana eko limwa. Lobaka ka Bellevie azaka chaque fois humilié. Lobaka ka chaque fois Bellevie ba finga kaye modèle nyoso touté. Bellevie aza mwasi ya mutu. Mamuteke aza ni mukumba. Ni mukumba nenga za naza engagé te ana ba belle famille te nenga za wana. E komba. Moi ça libala te ba ngana e komba. Monzemba soki monzemba likolo ngona ebela wifi na ndaku likolo ngona ebela wifi na ndaku mamu teke soka baluki bona mbetu loba luka moi jeune mo bo bete magoda mais azana mutu te na ndaku mais Bellevie kandi aza engagé azana ba belle famille tel niveau ba humiliaka ye siko gaito yo va na kiti oloba ke bazo sala mama muteke mabe bazo nyokola ye bazo sale nini eloko ya lona ki yango azo buka nano amonite ya komona ye Bellevie aza mutu mabe mutu basala ne chaîne bakabwana ndeni bato no sotu ba okabwana na ye na ba comédien okutu ba yaka ko jouer pa na ye bakabwana na ye ba mato bazaka suna ye te poani. Boyoko bimisa vidéo ya kala matop ni na osenga yango ye envoûtement na ya mamu teke ya butu wana zaka na mon collègue qui est cet individu de mon collègue Mama Soso envoûtement na zaka na wana envoûté batu basenga ba pardon envoûté ne bato abisenga senga batu baza incapable ya komiso melelo kwa kolia ya komizwela ndaku nde bakena kosenga pardon boko lela chaîne wana na bo lelite chaîne wana eko limwa boko lela bino nyoso tout ba fan club ba tu ba na problème te ba kuku ba se consoler na bango ba ya hotel ba film ba Bellevie ba na problème te ka ne baza na ba ko changer pe ba varese ba komi na bango ba famille bota parce que trop c'est trop kamo bondie ka ya bandoki ba mama bibimba ba kolina na ba ridi na ba misisa ya vert nzoto koma mona na transparent ondiko mona na michopo akati me bazoya ka na TV koloba tango boyaka na TV koloba nanu malade ezubino te yo Zuma yaka nanu tota na Zuma makamba lobi pona recadrer bien Zuma na moni quit ne amelaka wana ba 2000 et ça les bien te totalement. Je ne cesserai pas dire que oui, c'est Bellevie qui détruit les théâtres. Moutozolinga a rendre carrière à Jérémy en poussière, c'est Bellevie. Bellevie a parvenir au Yebi sa maison Android. Kebo qui ne tourne moi na wana ndenge ni ntango botika film nanga. Jérémy a souffrir mingi Bellevie a le lenge nini ya ko détruire via Jérémy. Ba comédie be ba na kata kabalo. Be ba comédie mso ba na kati ya JS production. Jérémy Chabani fois Amael. Et dans la comédie moi dans la kata JS production on porte calamité. Ce qui a tika via Jérémy. Tant que Jérémy va tourner Bambouakela ou pas Bellevie, pourquoi pas Baloba que oui, ça Bambouakela. Et comme il y a Bambouakela pour monnaie affichée na sila.
Et comme il y a bambogue la poche, je dis que oui, source d'inspiration dans les acides. Et comme il y a bambogue la poche, je dis que oui, dans la aigle, il y a génération dans la. Il y a un lobby, yo, Zuma, comment ma chérie, mon frère? Il y a un tout dans la mission, on va panza ma colombe, mon pépé l'écho. N'a pas raté, on a pas ça, mon pépé l'écho. N'a qu'à bakata na moto, tu as un roi casque à moto, au panzi ma colo. On dirait moi ça linga bota tellement na mobalo ya kizengi onyama ovanda musaka ko finga mwana mwasi yo mari de ceux femme de nuit na ezaka na elongi ya belle vie mwasi no tia na ndako kona bokokani mitu otonda kete aventurer que tiye yo solo ba ke belle vie ça Jean 10 na belle vie na mamu teke na ça Jean 10 Jean 10 elingolo bana nani nani aza voler. Ouais, il y a un dérober, na détruire nani. Nani. Na maternité, il y a repoussé baninga. Ceux qui belvent fongola kama kolona ete a fongola li silate. A fongola li mamu tekete. Anga ba no mitelenga no tile là c'est la ba producteur ba tourner sakaete. Li kona ngo ba producteur ba monisa bino passe ya ko beta bino magoda lo kwa problème mususu. Takuku nima, takuku zulu. Belleville, le pesibino, le sens, le bana basse belo, obi ke bana basse belo, le ya théâtre, le basana kimia. Obi combien de fois bana basse bana ko le kana tatami. Oyo kota na chambre 15, oyo kota na chambre 5, oyo kota na boy. Abimia producteur abimia a côté a outi a côté a bino soto hotel moko. Aventurer azumo zaka sérieux na théâtre wana. Yo zalaka. Et puis nazo obi nazo kamwa yo. Belleville sont à détruire le théâtre. Belleville sont détruire le théâtre na nini. Zumo yo ko tia misi saboye na mandefi bolo wa savi pauvre savimbi. Obi yo na mona on dirait so batali obi on dirait comment na carte à tellement le roi tendresse. Talaka batu basa normal ba que non so ba carte bata maboma. Batu normal mais ba na carte bata maboma ya tellement. Eza pasi pona bino ba propos de sotu bino boyaka koloba oyo mutu asepelaka nango boloba na Belleville bongo ezali mama muteke leti Zuma kizengi ya mobali mwasa ya na Kishasa boyelo na Kishasa mwasa poto aye na Kishasa oza pena mama na sokola ka opena biente mwasa poto pena ye na Kishasa obetie magoda ofele aboyelo opeka na Kishasa likona ngo yibie mbongo bozo ko mona ndie bata malonga bande de escrocs bande de voleuses bande de voleurs boza tout autour ya mama muteke c'est comme si bolanda na yemo pe mo yibi ya basaki ya biloko batwa bino bo mani mama bozo sa ne sotonga na sala ngo bien preuve ne bino no sotona boza ba idéologie bo idole na bino ezangai na bi ko sala ngo makasi meto koli to ko saba makamolo kwa babino te ba Zuma oyo Zuma zata na théâtre moko te lelo ba ko bimisa boye la kisa biso Zuma rôle nini yo joie et loko nini yo joie chance loko pamba otambola na ordinateur na sac ya munene bolo kwa ba tato ba luba kala bazoke no tamona ba commissionnaire ko luka ba diamant ozoke no tambola kanango moi mobimba ofinga Belleville ocha Belleville na miniature munene sila na mama muteke na miniature muke omoni bino na one sotu bo sala Belleville nzamba o frapper binote ako frapper nde mama muteke omoni ye ako lelaka na mboko yo bokanga bozwa vidéo bobombango mama muteke ko senga ka Belleville pardon un jour ako senga ka e pardon na jalousie azango na elongi azango ya mutema mabe mutema likundu so tale longi nese longi abatu balinga ba avancement baninga te yo Zuma ko lobake Belleville so détruit carrière ya Kingandi carrière nini Belleville le sa stable qui boy ça comédien to comédien nini o sa stable le loko le ka Belleville sur le plan professionnel qui zengi ya gola o ya tika ba na commune Kishasa so ya ko lobake Belleville azo ba cameraman nemo ba monteur nemo non eza égoïsme Belleville akoki ko sala ba cameraman nemoko mais azo montise pe biloko c'est normal mamu teka tourna film moko na ba rediffusion
Bellevue tournera ba film les type ma dessert rival oyo. Et ça film c'est tournement kala. Maison moko ko montango te. Ba monter ne ba ozana musala makasi ba ozala bloqué. Studio Android wala ndenge zawana mukono nga fongola ngopo alesa bana na ye abokola na bato pe ba employé na ye ba vivre. Donc ce qui Bellevue ke ko montise biloko na studio Android. Ndelingi ko ba ke Bellevue abomi théâtre. Boza ba mal appris, ba mal élevé. Boza ba ndoki. Zuma. Yo lokolo sakana na ngai. Zuma loba elongi nanga. Loba olongola ba video. Omoni yo na ko salo eloko moko. Omoni ba video nanga soza na chaîne na soko longoli yangote. Bozwa video bokate la Zuma. Soki ba video Zuma yambanga na chaîne na ye. Ezaka ka ti lelo. Zuma na pesi yo 48 heures longola ba video nanga no so yambanga na chaîne na. Soko longola yangote okolela. Na mettre yo en garde. Soki longola yangote. Parce que ngam na faire propulsa yo, ngam to yambanga yo loko l'invité d'honneur na yo, Nathalie c'est la ko chaîne mata. Mais loko comment finga nga, rendez-vous dans so na muna mese Google. Rendez-vous dans so na mese Google. Zuma na pesi yo 48 heures. Soko longoli ba vidéo na nga na chaîne na ote. Eza na ba vie mukie. Eza le tala mate longola yango. Longola yango. Parce que boza ba ndoki. Bellevue a sali binoni. Lokola lobakate, lokola longusaka bato ba vidéo, bobi to sangela ye to boma ye. Binonde boko kufa na mama muteke bako kunda bino libulu moko. Omoni bato tu bo otinda oyo. Boko tinda mutu mabe. Ako bimisa misana bino na poisa. Voilà, bandeko to komi na suka, bo comprendre que injustice ezo sa mamakasi na théâtre. Ce qui normalement batu balingaka théâtre bokoki kotinda mwana mobote ayakoloba ayakokosa makambo lukuta po na Bellevue. Bellevue azakata na nyongo ya comédien moko te ba film asalisa. Mais ba comédien ne bazaka na ba nyongo na ye. Preuve ne Bellevue Candy Star asala ki yango pona ko produire bandeko na ye. Mais bandeko ne ba pesa ba misusu ba mbongo ba yana ba épisode kokate na ba tableau kokate. Bellevue za na nyonga mutute. Bino nde boza na mbongo Bellevue na mabumu na bino. Rendez-vous na bino na guichet. Merci beaucoup. Tokomi na suka. De bolanda inga na Vision Plus Télévision. Maître Serge Lukemba, partenaire officiel au NI britannique toujours. Maman Titi la source. Bambote na yo ebele. Maman Pasteur Titi la source. Bela dinganga masananga ya kati ya idéologie ya impact bambote no ebele Daninzi la kenda wapi bela dinganga na ebite Daninzi la kenda wapi Blaise Malanda showbiz toujours na kata France Nana Lukoji Muluba ya Sir na kati ya Londres. Voilà babonino surtout ya Vision Plus Télévision tokutani na émission ezali koya et sans oublier Famille Bota 16h30 tokuta na total film parce que biso Bellevue Kandi azo beta mama muteke toro yango azo sangisa batu na bango basala ba mandiganso wana ya buzoba wana. Bye bye. Yelelelelele mamunwe bana Bruxelles, bana Paris, bana Suisse, bana Allemagne, bana Norvège et bon pourquoi pas bana Londres. Botu na ngai dinyo Ari Lotanga Mukeba HM Fondation bazali koyebisa bana molokai nyosoke vive la musique de Papa Wemba, le gourou Shumu Wembadio, les généraux de Papa Wemba bakoyindisa 22 décembre 2024 na salle Madeleine na Bruxelles et kozala putuluma komata makala bakotikala avec les généraux de Papa Wemba Tosha Fulakanda Pati Pacheco Biscuit des écoliers Bob Jamousquette Joe le Noir et bongo batunanga lisusu nini ba éviter bongo ba comédien Mabidi Pierron Lomas Tontolulu Nada Moucheni
Gesho Rocambole na Pasteur John Litepete ekozala tout feu tout flamme babetela o lisolo te 22 décembre 2024 na salle Madeleine awa ekozala nde opesi mbwambwa boyi nyawa zwi na ye. Rendez-vous et Zaka Moko avec les généraux de Viva la Musica de Papa Wemba Bako Tokisa de musique Awa na salle Madeleine ya Bruxelles Nana Zanga na Zanga te Kidimie Yokani